Ingeta, boya kokota la famille, boya kokota awa makambo eke zongi, awa makambo sukaina, awa makambo sur makambo, kandenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali, tokoya na biso koloba, soki pe ya koloba ezali te, en tout cas moyen to ya koloba ezate, kaka ndenge boyebi na système moko ya kitoko. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu ka ndenge boyebi biso soki ya koloba ezali tokoya koloba soki pe ya koloba ezali te moyen to ya koloba ezate pe ekotikala kozala te. Lelo oyo toye lisusu kobeta lisolo, lelo oyo toye lisusu koloba makambo ya Koffi Olomide e Fally Ipupa ke pasa bandeko nanga makambo sur makambo kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa. Avana kota na mozindo ya makambo ya lisolo na biso ya lelo na osenga nano na bawario nyonso na osenga na bato nyonso ya Koffi Olomide mopao mokonzi en tout cas bozwa nano bakiti bo vanda awa to ya kosolola kaka ndenge tomesana na biso kosolola ezalaka mosala na biso kosolola ezalaka penza koya kokitisa mwa mitema ko faire comprendre surtout bato o bazana ba confusion ya makasi bovanda botia mwa bimeli pembeni mwa mai mwa jus mwa sucré mwa na yebite soki nini ebele bato bakoloba sikoyo mama pourquoi pas masanga. Bible pekisa biso masanga mais soki yo melaka en tout cas mela yango na ndenge ya bien kolangwa te parce que soki olangwe okobanda kofinga nde kofinga bato eza mwa bongo. Alors pona bandeko mosusu en tout cas soki nano sabona te na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na biso na yemoko Linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. Quand ndenge bayebisaka biso batela santé na yo soki okobate la santé na yo te
mutu moko te akotikala kobatela santé na yo. Yango ezalaka toujours ya motuya en tant que mutu yeba ndenge nini akobatela santé. Yango Gafcœur ayeli bino ba solution ya malamu. Gafcœur ayeli biso ba solution ya kitoko ya oyo nyonso etali makambo ya santé na biso na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ibele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino ka ndenge na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka na yongo lipamboli ya makasi. Tant de personnes baza lisusu na biso te ebele basi bakufa. Soki yo nzambe azobatela oza na bomoi, en tout cas eza malamu mingi koya ko célébrer anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu penza mingi makasi. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga ka ndenge boyebi il y a de ces personnes o balandaka biso baza na matanga, papa kufi, mama kufi, noko akufi, yaya, tata mwasi, mama kulutu. Alors, Étoile Nines TV, na équipe na mobimba, toye penza ko présenter ba sincères condoléances. Courage, courage, na ba onyo so bazo leka, to ba olekisa ba moment moko très très difficile. Mosusu, eza peut-être libala. Tant donné au sambila kapona nzambe apesaka yo libala. Mosusu eza pona bana. Au sambeli, je m'excuse, au sambeli pona bana bazoya kakate, mosusu eza pona musala, mosusu eza pona voyage, mosusu eza kana makambo oyo moko osambelaka pendant des années, mais omonike solution etikala kozwama te. Na ye kopesa yo ka courage ke makambo ya nzambe ezalaka patience, makambo ya nzambe ezalaka likambo ya kondima, soki continue ka kondimela Yesu, un jour okolonga, un jour yope okokota na ba makambo moko ya bien, okotémoigner pe bolamu ya nzambe kaka ndenge badenko mosusu bato mosusu pe batémoignaka bolamu ya nzambe. Voilà. Bambote na ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Voilà. La famille lelo toye na makambo ya Koffi Olomide na makambo ya Fally Ipupa. Toya kovanda ka boye na tila bino nanu image o tolanda image oyo ba fan ya Koffi Olomide balobi Koffi Olomide abuki ndako pona Fally. Tolanda nanu image oyo la famille. Voilà, tolanda image wana na bukebi tomoni déjà awa eza ndako bazo buka. Bino moko boyebi eza te kenomi binde bakoti nde baobuka ndako te. Donc eza mokolo ndako ki e Koffi Olomide bazo tala kaka soki balingi batongisa ndako sika ndenge ezalaka oya kala, il faut babuka ngo nanu pour que basala ya sika na forme moko ya bien, tomona kango la place ebele. Mais toye kovanda, la plupart des gens baye koloba non, et surtout la plupart des gens banani ce sont les gens de Koffi Olomide balobi ke Koffi Olomide ayaki kobuka ndako pona atonga eloko ya malonga makasi koleka Fally Ipupa. Alakisa ye kaka non yende papa ye Fally Ipupa aza mwana, il faut vraiment alanda ye atosa ye ya koloba kenon yende papa ye Fally Ipupa azaka mwana. Pona ko rappeler ebele ya bato toyebi biso nyonso Fally Ipupa abanda na groupe latin ya Koffi Olomide. Des places ebele ya bato baki koyeba Fally Ipupa. Je sais que la plupart de personnes surtout me diront que non, maman Étoile, Fally Ipupa azaki déjà na voix na ye, abandaki déjà koyemba, izate ke ayikola koyemba na quartier latin. Je n'en disconviens pas. Ayikola koyemba na quartier latin te, mais place oyo salaki que la plupart de Congolais bayaki koyeba Fally Ipupa ezalaki nde na quartier latin. Nde place biso nyonso toyaki koyeba Fally Ipupa tina ndenge ka ndenge boyebi mutu nyonso abandaka toujours quelque part jusqu'à ce que azokendaka kokola un jour yepe aye kosala ya ye. Ezalaka bongo lelo oyo Fally Ipupa akomi pe na bawario, akomi pe papu ya bawario, donc yepe abanda na quartier latin malembe lelo oyo nzambe aye kotombola ye. Bandeko nanga toloba nanu
bafani nyonso ya Koffi Olomide toyoka bafani ebele baoloba ke non Koffi Olomide abokaki ndako po atongisa lisusu pona kolakisaka Fally Ipupa ke yende papa pona kolakisaka ke non yende le grand mopao pona kolakisa Fally Ipupa ke yende azana mbongo koleka bango nyonso toyebi biso nyonso kotongisa ndako ezalaka facile te otongisi ndako après quelques années oye kobwaka ngo et après il faut otongisa lisusu ça demande de l'argent alors naye kotuna bino est-ce que boza sir na ba propos na bino ke ye Koffi Olomide ayaki kobuka ndako na ye likolo ya Fally Ipupa pona Fally Ipupa po alakisa Fally Ipupa ke non yende papa na ya Fally Ipupa to eza nango kaka ba makambo ka ndenge ezalaka bato ya lokuta to eza ndenge nini bon natuna lisusu na ba wario si réellement Koffi Olomide abukaki ndako na ye atonga lisusu pona kolakisa Fally Ipupa ke yende papa na ye yende mopao mokonzi yende azana mbongo koleka Fally Ipupa ba réaction na bino bondimeli ye to bondimeli ye te ba wario bondimeli ye to bondimeli ye te parce que nayebi ke Koffi Olomide aza koko ya ba wario ye moko déjà Koffi Olomide aloba yango na ba interview ke non ba mata ba kita balinga te ba wario nga naza koko na bango parce que naza papa ya papa na bango Koffi Olomide aloba bongo na interview babino boza pour Koffi Olomide azana mbongo ya makasi koleka Fally Ipupa je m'excuse to eza kaka azomeka kaka parce que toyebi biso nyonso Fally Ipupa azana villa au-delà kozala na villa awa kutu utaki kosomba deuxième Lamborghini mutuka wana ezalaka mutuka ya mutu nyonso te il y a de ces personnes o bazana ba mbongo makasi mais batikala kozala na mituka Lamborghini te mais Fally Ipupa azana ngo to mona biso nyonso pantan ya villa ya Fally Ipupa villa wana ebetisa bato ebele mabaku tango ka ebima sur les réseaux sociaux to mona ndenge réseaux sociaux epelaki moto il y a même de ces personnes o balobaki ke non eza ya yete azokosa eza nango ya yete matakita eza nango ya yete emataki ekitaki ekendaki ezongaki mais finalement confirmation eyaki ke non eza ya ye ba wario bolobi nini Fally aleki Koffi Olomide na mbongo bino pe bato Koffi Olomide azaka papa ya Fally aleki Fally na mbongo to bino bondimi yango te bandeko nanga ezaka moto ebela bato bakoya koloba mama Etoile yo ye kopelisa moto na ye kopelisa moto te mais babilo mosusu il faut to lobaka moi de mon côté na essayer ko sala analyse nanga na ko meka par tout le moyen nazala penza au milieu du village na ko kote la Fally Ipupa na ko kote la Koffi Olomide côté mosusu na ko sondola bango nyonso mibale na osala pe analyse ndenge esengeli to sala analyse bon na analyse nanga o na ko banda nano na Koffi Olomide eza que premièrement Koffi Olomide en tout cas ceux qui lelo oyo toko beta lisolo ya Fally Ipupa c'est parce que Nzambe a utilisé nzela ya Koffi Olomide. Je sais qu'il y a de ces personnes tout mona yango biso kuto ba chrétien. Je suis une chrétienne. Tout mona yango na ba groupe de prière ebele o les exemple na opesa. Na ba église ebele na ba groupe de prière ebele muto azana don ko le kata pasteur na ye. Bomona soki pasteur a découvrir que mutu wana zana don bana nzambe oyo ifoto zala na bolingo ifoto la kisa bolingo mona komi koyokela mwana na ye jalousie pourquoi parce que ayebi ke mwana wana zana don ko le kangai lelo oyo soki don na ye wana ekomi ko sala bato ebele ba ko kimanga ba okende pa na ye alors ya ko bandolia ka ko le kangai tomona makambo wana na ba église ebele tomona kango
mais oyo esepelisaka nga aire mosusu na musique ya mokili eza ke moto akoki kozala na talent na ye omona bango oleba yoka jalousie mais bakolinga baforme makasi moto wana akomi fierté na bango parce que déjà na tango akala Koffi Olomide abando yokela déjà Fally Ipupa fierté ya makasi. Moi je me rappelle na ba interview akala soki ba olbeta Koffi Olomide ake na ba interview omona ndenga otombola ka Fally Ipupa ayebaki ke Fally Ipupa un jour yepe aobeta musique na tango wana Koffi Olomide akolembaka yende akozwaka relève abandai déjà kotombola ye. Alors eza eloko moko ya bien oyo penza Koffi Olomide asala. Concernant ndako Koffi Olomide abwakaki ndako abukaki ndako plutôt pona Fally Ipupa pona olakisa Fally Ipupa que yende papa. Bon, maloba wana en tout cas natikala koyoka ngote na monoko ya Koffi Olomide mais tomoni yango na ba commentaire surtout ya ba fan ya Koffi Olomide. Na ba fan ya Koffi Olomide nde place tomoni ba commentaire penza wana baolo babongo toyebi te tango abukaki ndako ba intention na ye alingaki pe atongisa villa to eza ndenge nini mais à ce que je sache Koffi Olomide azalaka mutu moko asalaka makambo na ndenge na ye alingaka kosala makambo te que non parce que oyo asali bonga pe na sala non eloko peut-être on nakoki koloba ke non alandaki Fally Ipupa eza tango tomonaki Fally Ipupa akotaki live na TikTok batu batiela Fally Ipupa bambongo pour que Fally Ipupa abwaka bango. Alors après 2 jours apamba Koffi Olomide pe yaki kokota bon naebite selon les explications de sa femme ezalaki nango préparé déjà préparaki parce que ya Fally Ipupa ezalaki te ezalaki préparé te ezalaki kaka surprise mais selon moi si ya Koffi Olomide alobaki ke ya bango ba planifiaki yango ke fallait bakota TikTok ezalaki bongo. Alors naebite makambo wana parce que mokili eza na ba réalité mutu nyonso akoki koloba nyonso pour se sauver hein ezalaka bongo peut-être wana mais na mosusu en tout cas na ndenge na yebelaka Koffi Olomide asalaka makambo na ndenge na ye yango bomonaka kutu atakolata ye alataka babiloko moko boye ya ye moko hein alataka babiloko moko ya ye moko et puis koyeba pe Koffi Olomide en tout cas nga natikala komona Koffi Olomide bisika azosala ke azokumba mutuka alakisa je me rappelle kaka na bata moko boye nde tomonaki mwa kandenge ezalaka abando lakisa mwa télé-réalité oblakisa ndako na ye na tango wana bazalaki na mama Alia nde balakisaki mwa ndako na ye place abande ko vivre déjà na bata wana ezalaki ndako moko kitoko mais na ndenge na yebela Koffi en tout cas asalaka makambo na ndenge na ye na kiye moko yazalaka na ye polele yazalaka na ye polele si réellement Koffi Olomide peut-être abukaki ndako na ye po atongisa ya bien koleka Fally Ipupa je pense que alingaki akota na ba interview ka ndenge akotaka parce que yabimisaka nyonso alingaki aloba penza ke oui soki ye pe Fally Ipupa aza makasi abuka pe ndako na ye atongisa to ndimela ye kaza na mbongo mais totikala komona Koffi Olomide aya kosala ba émission ya bongo te parce que Koffi Olomide azalaka na ye polele azalaka neti bato mosusu teke non bazobata mabotama bazomi benda te Koffi Olomide soki aza na likambo koloba abangaka kamera te akotaka penza lobi eza mwa bongo. Bon na côté ya Fally Ipupa koloba ke non Fally Ipupa aza na mbongo koleka Koffi Olomide en tout cas wana etali bango mibale. Et aussi une chose à savoir dans la vie ndenge tokolaka tobotamaka eza na bato mosusu obotama na famille moko ya pauvre papa na ye azalaki ata na vélo te mais mwana botami atangi après kotanga Nzambe ye kopambola mwana ye kosomba vélo au-delà kosomba vélo peut-être atsombi na moto mosusu Nzambe apamboli ye na mutuka sombi oyo baparents na ye batikala kosomba te. Je m'excuse tomona makambo wana ebele na ba famille ebele et salema
na bafamille mosusu ti bana bazokola bazalaka balocataire me bana wana bazokola na kokola na bango avant ta babala bakomi kosomba bamapango na bafamille ebele tomona makambo wana eza makambo te keno ebandi lelo to ebandaki lobi te eza makambo moko ebanda depuis kala ebanda penza depuis kala la famille. Alors c'est tout à fait normal soki lelo oyo Fally Ipupa akoki koleka Koffi Olomide na bambongo, c'est tout à fait normal. Mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kopambwama, mutu na mutu aza na ndenge na ye. Et surtout na kilelo oyo eza lisusu neti kikala te. Succès ya kikala wi ezalaki me bambongo ezalaki ya malonga te. Na koki kopesa bino ata ba exemple ka ndenge boyebi ba papa na biso Denis Ngonde. Lelo oyo toye koyeba papa na biso Denis Ngonde ayaki kobimisa ba makambo ke basunga ye gouvernement esunga ye ndenge eza boye aza locataire azalaka ta na ndako te. Mais toyeba déjà papa na biso Denis Ngonde abandaki koyemba banzembo succès na ye déjà ezalaki. Mais ezalaki succès mbongo malonga etikala kokota te. Esalaki ke atikala kosomba eloko moko te. Mais kilelo oyo déjà kana ba sœur Rosini Kayiba ba succès o baza nango. Baza déjà na bandako. Eza ba succès o baza déjà na bandako. Basi batonga. Pourquoi? Parce que succès ya kala na succès ya kilelo eza na différence à makasi. C'est de la même façon avec Koffi Olomide. S'il arrivait que Fally Ipupa leki Koffi Olomide na mbongo. Donc, il faut tout comprendre que non Koffi succès na ye ezalaki ya kala, Fally Ipupa succès na ye eza ya sika. Ce qui est normal, akoki koleka ye na mbongo, to akoki koleka ye na mbongo te. Eza mwa mbongo. Alors, de votre côté, de l'autre côté, la famille, eloko kana kolinga ko encourager ba fan, eza ke ba wario, s'il vous plaît, mosusu tozala mwa reconnaissant, ata na bolamo muke, o Koffi Olomide asalela Fally. Ata soki bato Fally Ipupa bakolinga batia comparaison, batia bino ba wario, botia na bino babiloko wana te. Pourquoi? Parce que Fally Ipupa to matato kitaza mwana Koffi Olomide. Lelo to lobi oyo on le souhaite pas, mais il faut to yebaka keno liwa ezalaka. Soki lelo oyo Koffi Olomide akufi, Fally Ipupa aokedolela Koffi Olomide. Ata soki lelo oyo bayokanaka te, mais bolamu wa Koffi Olomide wana ekoganga. Ekosala kaka no aolendaka kokende olela papa na ye. Koffi Olomide aza papa ya ya Fally Ipupa. Tolinga te. Koffi Olomide aza papa ya Fally Ipupa. Donc eza eloko moko totiaka yango na mutu na biso, totiaka yango bisika nyonso tozokende, bisika nyonso tozotambolaka ke ndenge eza boye Koffi Olomide aza papa ya Fally Ipupa. Bakoki na bango koswana, bakoki na bango kobebana, mais bolingo ya kibo papa na mwana esilaka te. Biso moko tomonaka yango déjà na ba famille oyo tobotama, omona mwana na papa na ye babebani baswani. Bakobebana na bango baswani, babebani baswani, mais suka mwana azongaka toujours na makolo ya papa na ye. Ezalaka bongo. Lelo tolobi soki papa akufi, mwana azongelaka toujours papa na ye. Mwana avandaka mosusu akomi kokanisa, soki ata papa na nga azalaki. Je suis sûre et certaine que ezalaka na bata mosusu. Mosusu Fally Ipupa azalaka besoin na mwa advice. Mutu apesa ye mwa moral. Mosusu mwa biloko yo simba te. Mosusu je suis sûre et certaine que ase referaka ata na Koffi Olomide amituni soki nazalaki ata na relation ya malamu na papa na nga oyo pesinga mwa conseil na mwa makambo, qu'est-ce que je peux faire? Na koki ko sala pe na koki ko sala te. Mosusu ekomelaka yaza mutu. Alors biso to kota na biso na ba comparaison wana te. Malamu totikela bato ya Koffi Olomide basala na bango ba comparaison kande balingi basala. Mais bino le wario comme d'habitude bosala na bino ba comparaison wana te. Mutu bokoki kosala na ye ba comparaison eza mutu neti ko faire egola ka ndenge ezalaka. Héritier Watanabe nde bato bokoki kovanda bolobi bato oyo baza ba génération ya Fally Ipupa, bato oyo soki basali likambo wana bino pe il faut botelemela papu na bino ke papu yo pe fo sala koleka oyo.
mais s'il s'agit oh Koffi Olomide oh Ranson oh JB Mpiana bango wana génération na bango ici là basala sala na bango ba succès na bango bien que ti lelo succès ya star ici la kate mais lelo oyo eza lisusu génération na bango te eza génération ya ba Fally Ipupa ya ba Ferregola na ba héritier Watanabe kala mingi te bango pe succès na bango ekosila tokozala na ba succès ya ba Gaz Mawete kane bo na bango pe ba mata ba succès ya ba Inosbi parce que bango baza ba jeune bango nde bakoya kozwa ka relève après un moment donné succès na bango pe ekosila ka ba mosusu pe bakokotaka donc eza mwa bongo. En tout cas, grand merci na ba fan nyonso ya Koffi Olomide bino nyonso bo soutenaka Koffi Olomide mon pao mokonzi. En tout cas, grand merci na bino. Mosusu ba star ya mboka na biso bazalaka besoin na ba soutien ya bongo. Ba soutien ya bongo esalaka bango bazongeli bakomi komi sentir ke baza nanu ba jeune. Parce que soki bino bande ko soutenir bango te surtout na ba âge ba komi nango mosusu bolingaki ka bolali bolamuki boye bokoti boyoki ka ya pasi pe mawa o yango wana akufaki o yango wana amataki o yango wana akitaki mais ba courage na bino yango oyo ezosala ke bazokende liboso de leur côté pe baosala mwa makambo ya minene ti lelo bazotenir ezalaka grâce mingi ya ba soutien na bino. Grand merci pe na ba wario nyonso de partout dans le monde. Déjà émission on a sali il y a des wario o ba obenga biso ba loba non mama étoiline yo il fallait ka côté la ba wario ba obenga nga déjà pona koyebisa nga bongo. En tout cas grand merci na bino pe pona soutien o bolakisaka envers Papou Fally Ipupa Aigle que Dieu vous bénisse aussi. Bon continuer ka bongo ba soutien na bino nde salaka ke ba salaka musala ba kindaka pe liboso musala wana ezalaka facile te ka ba biso ndenge to sala awa façon to finga maka mosusu to vanda ka olobi en tout cas na osala lisusu émission te mais ozui kaka appel ya moi abonné moko encourager yo apprécier musala ozo sala ezongisaka biso na nzela to bosana kama finga ya 1000 personnes juste pona mutu nyonso ka abengaki apprécier ki musala. Alors ceux qui bino déjà boza ebele bozo soutenaka Fally Ipupa en tout cas boza batu moko ya ko apprécier pe ya ko féliciter na ndenge moko ya kitoko. Voilà la famille kande boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te biso awa tokomi kokoma na suka na biso soki osabonaki te na sengi na bio osabone soki opartageaki te en tout cas partagez-les biso soki pe o emaki vidéo te aimé na ndenge ya bien. Bye bye et à la prochaine.